Maman Dorcas. Likambo akokamwa Maman Dorcas. Kala peke oyo atambolaka na mutu mais lelo atamboli ye moko likambo akokamwa Maman Dorcas. Ah bandeko na ngai. Avec atambolaka na mutu lelo atamboli ye moko. Avec na mutu avec yango asa nani. Et bon mutu asa nani. Tout est possible yango yeye. Tout est possible yango esa nini. Tout est possible. Eye kotalisa bino misala nini oyo ba handicapé basalaka. Handicapé pasa mutu lokola yo. Landa ye oyeba misala nini oyo ba handicapé basalaka. Tout est possible. Mission Nabino oyo bolingaka pe bolandaka. Tango nyonso eye mokolo ya lundi pe vendredi. Soki vraiment boza kolanda biso ndenge kaka tolobaka na ngonga oyo ba vegle nyonso misu na bango likolo. Ba moteur nyonso mabolongo na bango na se. Baba nyonso maboko na bango na mitema pe bandundu. Maboko na bango na loposo pona kobondela nzambe tata apambola émission oyo ekende liboso. Soki boza kolanda biso eza na bolingo ya nzambe tata pe na makasi na yemei na volonté ya moto oyo aloba moto moko te akoki kozala lotomo ya kovivre na bomo ya malamu soki azaye moko na se na moi oyo. Eza mo boss président Billy Malua FM Mobimba esika boza topesi yo président na biso mbote mingi elongo na lipasa na yo Jean-Marie Mbo Mamanu. Vraiment na ndenge kaka émission ezalaka lelo tozana ba invité na biso oyo boko découvrir bango pe tozana confrère na ngai Remi ndeko Remi mbote na yo. Mbote mingi ndeko Fujo pe mbote na bandeko nyonso oyo balandaka biso pe bamesana kolanda biso. To pesi mbote na mwana musala na biso Jean-Marie Mboma pe na président na biso Billy Malua. To pesi mbote na bandeko na biso ya Kisenso. Bandeko ya Kisenso esika bozwami. To pesi bino mbote pe mbote mingi na bandeko ya Kasangulu pe na bandeko oyo nyonso baza musika na 8000 km. To pesi bino mbote pe ndeko Fujo Biblia elobi to lela na ba oyo bazali kolela. Tozali pe kolela elongo na libota ya ndeko na biso frère na biso oyo auti kotika biso Jerry Makitu Kilala elongo na bana nyonso ya Mbanzalemba Livulu intendance. Tozolela pe tozo souhaiter ba condoléances na libota mobimba ya Jerry Makitu Kilala. Mulimo na yepe malakimia esika azwami pe tozo pesa mbote na famille Kilesi mobimba pe mission oyo tozali ko dédier yango na ya Jano Binanu. Émission yango yo ezosenga soutien na bino yaya pe to pesi lisusu mbote na mama Yvette Lubala pe na bandeko nyonso ba PVH esika bozwami. To pesi bino mbote ndeko Fujo bandeko nyonso ba PVH esika bozwami to pesi bino mbote. Mission na biso alelo eyambi bandeko ba PVH oyo ba ko se présenter bolanda bango boyoka bango pe boya na ba soutien na bino epa na bango ndeko mbote na bino mbote papa Fujo. Se présenter na ba téléspectateurs TV eza radio te bayebi yo bamona yo bayoka yo. Bon mbote na ba congolais nyonso bazolanda biso kombo na ngezali frère Fisi Misama toye na tout puissant handicapé pour ko présenter oyo handicapé azosala. Merci ndeko ya tout puissant handicapé mbote na yo. Mbote président Fujo kombo na ngezali
Pene Simba Jean-Paul, Open Azali, porte-parole, Nakatia, structure Nabiso, ONG Tout-Puissant Handicap. Merci, Kongoman Ignaso, Mambota Tro, ou l'artiste Labino, tout la troba est vote aux anango, comme on a papa m'a tiré, vote close, tu as est vote aux anango, tout le monde n'a pas posé, ne te être bosso, c'est un niveau monango, de beau mot, l'amour de représentant moi. Ah, merci, merci, Bandeko ya Tout-Puissant Handicapé. Bae nyoso boza kolanda biso o eza Tout-Puissant Handicapé o ezwami na commune ya Kisensu yango topesi bana nyoso ya Kasangulu mbote natan pouvoir esika oza ba mbote ya trop fou de Jésus émission na yangoyo bandeko toza na posa ya koyoka bino na lindanda na nini balobi avec la zobeta guitare non Abeta drum. Avec azobeta drum, mwela azobeta guitare. Nanya lobike mwela koki kobeta guitare te. Nanya lobake avec la koki kobeta drum te. Nanya lobake bazana mingongo malama koyoka dia koyemba te. Ndeko toyo kabino mokili mobimba eyo kabino. Parole. Parole à Congo. N'est jamais difficile le Congo. Le Congo restera toujours uni. Hommes politiciens, hommes chrétiens, ensemble avec le Congo, unissons-nous. Ce sont les tribalismes aux handicapés. Bissonyoso, Nasimaya Congo. Aïe. Congo yo, Congo Kasavuvu, Congo yo, Congo ya Lumumba, Congo yo, Congo ya Mobutu, Congo yo, Congo ya Kabila, Congo yo, Congo ya Fachi, Congo yo, Congo Kasavuvu, Congo yo, Congo ya Lumumba, Congo yo, Congo ya Mobutu, Congo yo, Congo ya Kabila, Congo yo, Congo ya Fachi. Na Congo to sala nini Zambe nanga. Na Congo to boma nani Zambe nanga. Na Congo to defa nini Zambe nanga. Bato na ese bako kufa na mboka Congo. Bato na ese bako kima na mboka Congo. Ministre Samalu Congo, Mama Irene, Jean-Pierre Mbemba, Faridese, Bobunda Pona Ekolo, les ministres des Affaires sociales, les patrons d'action humanitaire Solidarité nationale. Excellence, Papa Moutinga. Papa est aveugle. Hein? Kota, passage. Congo koteleme, koteleme, kotelema, Congo koteleme, koteleme, kotelema, Congo kotelema, na bato lokola presa fatia, Congo kotelema, na bato lokola presa fatia, aye. Congo koteleme, koteleme, kotelema, Congo koteleme, koteleme, kotelema, Congo kotelema, na moto lokola presa fatia, Congo kotelema, na moto lokola presa fatia, aye.
Merci, merci, merci. Bandeko Kolia ici la kate. Tozako continuer. Nakati ya émission Nabiso. Tout est possible. Tout est possible. Eza émission Oyo. Eza Kotalisa. L'automo ya la personne vivant avec handicap et autres vulnérables. Tout est possible. Les émissions Nabino Oyo Lobelaka Nyonso. Yango lelo to yambi bande konabiso ya tout puissant handicapé. Vraiment papa président fils osana parole ya koloba pona tout puissant handicapé. La fois passée boleka awa boloba to ebité epesa ndengeni. Kasi lelo lobana biso tout puissant ezako évoluer ndenge nini ba avantage ni ezakuna. Bon, merci papa Pujo. Nanongo pesinga parole. Bon, tout pour ces handicapés, et un mouvement moko, et ça koluka soutien. Parce que toza na kacha tout pour ces handicapés toza et belé. Ba domaine eza misala to sala baba chante bazali. Skoyo passe na biso toza pena na position te. Donc kolungwa kisi tiko koma ezo senga biso ba dépenses et transport. Donc tout pour ces handicapés, on a tous les sortes de catégories de handicap. Il y a tout puissant handicapé. On a toutes catégories de handicap. Tout puissant handicapé, on a le soutien. On a tout c'est possible. Baza pété, tozana musala, tozana ba ag to sala. On a pour ça soutien neti champ oya yamboka oyo Congo to a pe moko to na pour ça to pesa mo sens ne bande ozo akufa na est po to mona ba normal bazo kufa bongo biso be handicapé na niti na est to ko tika la susu yango mo to embaki nzembo yo Congo to sala nini pona nini biso to lukela ngo soutien pour le terre ko mona na a ko produire champ oyo po to yakina ngo yango wana. Papa Konde, to yebike ozana studio ya makasi ya Liloba talabana na yo tout puissant handicapé bazana orchestre bazana banzembo pona nation pona kokumisa nzambe soki pe obengi osali offre ke baya kokota studio e kozala malamu mingi pona lotomo ya ba personne vivant avec handicap. Poto yebi yope oza moko oyo peza achaka maboko pona kosugra surtout na kati ya fondation Malua oyo bazabana na yo papa soko chelo boko atala nzela ya président Billy Malua to na nzela ya président Jean-Marie Mboma ba numéro ya contact na bango nyoso oza nango e kozala malamu mingi pona kokotisa bana na yo na studio ba bibi sape ba chan e yoka na mokili mobimba e kozala malamu mingi ndeko Remi ya solo ndeko Fujo ndenge toyebisaka ba téléspectateurs que la personne vivant avec handicap azana makoki nyonso et puis ba qualité ezebele tozolanda ndenge bandeko baza ko s'exprimer na loyembo bako s'exprimer na loyembo pe na théâtre. Alors wana nyonso ezolakisa que ndenge tolobaka na émission na biso tout est possible. Donc la personne avec handicap azana makoki nyonso ya kosala mosala songolo pakala ndenge tomoni ndenge toza kolanda bandeko yango wana tozobelela soutien na bino bandeko oyo bakoki ko soutenir bandeko na biso na nzela ya loyembo na nzela ya théâtre baza le bienvenu boza le bienvenu na yango tozobelela bino ya jano binanu ya na ebike soko yoki okosala na yebi oza incomparable okosala. Donc bandeko bango mona bandeko mona biso na nzela ya ba téléphone to yeba kosunga bandeko ya yo maloba ndeko Fujo to yeba kosunga bandeko porte-parole ya tout puissant
handicap de Jean-Paul Olobi Boni. Merci en tout cas vraiment pour un message, pour une émission, tout est possible. En tout cas vraiment, Ndenge Bandekonion Sototi Koloba, commentaire Penza Ezate, parce que TV Radio T, Ndenge président Fujauti Koloba. En tout cas, tout ça vraiment na posa vraiment, il y a un soutien à Bino, ba Congoman, ba téléspectateurs, ba téléspectatrices, même peu ba diaspora, to bosa binoté, au bosa libanda ya RDC, bosa bisika nyo soza kolanda biso. Donc ceux qui vont apporter vraiment assistance na Bino et vous allez une très bonne chose et que soutenir vraiment elange qui est le bosso. Na place que handicapé à témoin na balabala na boulevard, asenga kabela nga pesa nga lelo eza mabete eza malama, mais il y a un adage qui nous dit apprends-moi à pêcher, non me donner du poisson. Hein, tous on a dissertation. Donc, si on pêche un poisson, demain je mourrai de faim. Mais si tu me donnes aujourd'hui vraiment la moisson, bien tu m'apprends à pêcher. Et puis ça va une très bonne chose pour que dans le cas, nazala toujours dépendre na bateau. Donc c'est un adage chinois, chinois baloba yango. Voilà. Ndé yango peneza message autolinga ki penato passer na lundi à l'élo pour que nous soyons en facilité à Kolanda Bisso sans problème. Et vous avez fait une très bonne chose pour profiter de cette occasion qu'il y a même le groupe Nabiso, tous les talents belé, tous même un concert et le 13 août 2023 en église Méchec, qui est 500. Ceux qui se pellent pour soutenir le concert Rwanda Koya, tu seras toujours le bienvenu. Il y a un numéro européen dans quelques minutes. Merci. Merci de Matirin au Fadi Mingi, aux Ako Beta Motema, Papa Matirin, Olobi Boni, to eloko nini ya malamu oyo memeli banaki sensu to bandeko nyoso bazoko la daona tongo lelo. Merci Papa Nangai. Nyoso bandeko siwa to koloba. Leader Salobi posa otosa nango. Batale zali. La kisa talent. Batale zali bomo nango nene silité to sala elongo na bino. To za misale bele zo sengata imane le kata na TV ata moko to le kata mo to le kata pour nini mbonga kokoma kuna ezate c'est pour soutenir biso et ko sala sengo to nzame pa opambola bino. To za batale bele to za ba tisse basana kati ba musicien ba tisse comédien donc talent chez zali. Il est osanga soka makokinde ya ko tombolelo ko ngo ezate. Poto ya boute mission za ko mo passe. Mais Papa Matirin, oui. Yo uza luba mingi, il s'est bayuka ba sentir que Papa Matirin de ya na TV. Mais yo uza luba papa udingi na benga na yo. Papa, ngana manka ba tute. Papa, garde souffle ni yo. Kulokata utumbu na ngaye, ndanga na sabu ina sana isenguti papa. Ngana yema kolo banda kisesu tiao. Baza ko finga na kata mi kutana bangun na boy ko kipe bangu papa. Temo lag na se ngada zande ko yu tukubungisa ka nyeswe bungisa papa uyebi uyagila makolo ya kuzonga na yo kuzonga na makolo te zunga na maboko uyebi na zana kanda na budala cha maikeni na kanda cha maikeni catch pusa maikeni asuta cha betiga spin ngana sokere na baloni ye catch na lari na shama iken na lari ye na nyeje kiye na fini ye ay ngapi na lari na ngapungi ay papa oyi bina buzaba kisibo kufa papa nasonga na maboko mais uye na makolo uzonga na maboko po unyoko mingi wani bolingwisa te fazasi na yona zaka nokusepela kina kuzonga na makolo te na kuzonga na mukuta nazana isengonde na moni yo tango na moni fonda sama luwa na ngai papa social Président Bill Malua. Alaka papa, Mathieu, vina yo ici bungi. Tout pour ça on tu bungi ndenge tout ça, tout ça na ici on pas maté. Tu kutani na papa social. Papa tika kabana ni yete. Papa linga kabana bale la tie ici à lokoti biso na zana ici. Oyi ne seneki na muyengo wani. Merci. Wana ezalaki Papa Matirin. Vraiment na numéro ya muke po to sekape ba bon numéro et ça la ka bien musala o ya sala ka ya théâtre yango anande oyo tozana posa ya kutalisaka batutango nyoso président fils tout puissant okoki kopesa adresse na yango okoki kopesa ba contact
bolobi ke bozana manifestation spectacle kozala le 13 août. Et kozala wapi et kozandeni so banimba zwabino siège za wapi. Bon. Chez na biso na kisenso na avenue Kingombe. Référence église à Mission. Kingombe 69. So komi otunikaka esika bendikape basanganaka. Bakola kisayo. Tozawana to répète tozaka tukutanaka chaque lundi à partir à 8h ti 11h. Contact na biso ezali 089 78 99 810. Soki po moni contact na ngeto le kate yo ko zapete benga kaka numéro eza na sa télévision ba ko yebisa yo sika tozali. Merci, merci bandeko. Moi lokito lisusu ekosala malamu na mato ya ba téléspectateurs na biso oyo baza kolanda biso. Bato ya mokili bayebi kopona te, bato ya mokili bayebi kopona te, batie Jésus na barabase mokili eponi barabase, bongo ngai handicapé nani akopona ngai ye, bongo ngai handicapé nani akolinga ngai ye. Bato ya mokili bayebi kopona te, bato ya mokili bayebi kopona te, batie Jésus na barabase mokili eponi barabase, bongo ngai handicapé nani akopona ngai ye, bongo ngai handicapé nani akolinga ngai ye. Mama botaka mwana ye kasa botaka motema te, abotaka mwana ye kasa botaka formation te, lelo mwana botami ye abimi na ye handicapé, lelo mwana botami ye abimi na malinformation, esika bapesa ye chance batali handicapé kaka boye, handicapé atangi te handicapé yekoli mosala te, vi handicapé komi nango ya mandia, mosala ya tayere ezali se mosala, mosala ya cordonnier ezali se mosala, mosala esthétique ezali se mosala. Eza fote na nga te Nzambe, eza fote na nga te Nzambe, pona botama handicapé enga, pona botama aveugle. Soki pe bato ya mokili tozala boye, soki pe bato ya mokili papa limbisa bango, papa limbisa bango. Ngai aveugle, mawa na mawa, ngai handicapé, mawa na mawa, ngai ndundu mawa na mawa, mawa na mawa, mawa na mawa, ngai aveugle, mawa na mawa, miso ezomona te, ngai mwele, ngai ndundu mawa na mawa, mawa na mawa, mawa na mawa, ngai aveugle, ngai ndundu, ngai handicapé, mawa na mawa, baboti basundola ngai, famille kutu si ebwaka ngai deja kala, kasi nayebi eza na référence biblique moko ezali koloba ete na Jean chapitre 9. Hey! Ce n'est pas la faute, ce n'est ni le péché de ses parents, ni le péché de lui-même, lisumu ya bakoko na ye te, mais soki aza boye eza mpo mokano ya Nzambe emonisama na bato lokola ye. Amen. Oh ngai aveugle, mawa na mawa, oh ngai handicapé, mawa na
ibongi. Yaya, vous faites des sautés. Boutel. Fondation Malouwa, papa. Ngai maku na moni. Vous ça fouille boy. Isa ko lokota batu lokola bino. Benzuka pe. Ba moela. Bandun. Tout. Bazuka matabango. Na ko na président Rémi, ça lokola bino. Asa ko sala mission. Papa Fojo, asa ko sala mission. Ya benzuka pe. Ndanga sa ba na ngai kulela na bino sidi. Ah bon? Boutel matukete. Vi na bino ibungi. Mais moi papa bosana ki likambo ya structure na biso sur ONG Anga. Na mono c'était rara ONG ya papa na biso fondation Malouwa bongo ONG Anga. Otiki bango wapi? Ya papa Rémi. Papa ngana yoki sango ndena memeli bino. Ah bon? C'est que vous fondez beaucoup raté. Bukanga mikizi tokende. Papa, yo muto liboso oseng otinda ngai melanzela senga mbongo poyo lia. Lelo estinga ke zunga muto ko produit biso. Ona yeba kitete. Vous avez oublié de ça le papa yebi yo zaka mutu moko soko ke mela biloko ne sa ko ndenge nini yo bima kende Lucas solution to kende ndenge nini yo za mbongo te so opesa ngai papa tu senga ta busenga o so to songa donc c'est que ozo kosa ngai tano ko kende na mona nga bili malute ozo tanga kombo wana o meto ko senga ba omba e tika na travail ko na moni na miso na ngabi bale ngambo ko na moni ngambo ko na vui vango asa ko lokota benzuka pe papa social. Oui, les gars, le Congo va les latter. Ce que vous savez, c'est que vous avez papa, oui, papa Fou Johanna Otangi, papa Rémi. Bah, c'est handicapé. Oh, bah, c'est un on va salawan les années. Qu'est-ce que c'est ils vont salawan, papa, ils vont salawan, sala. Parce que you pour un nino, il y a quelqu'un qui est au sein. Papa, tu reçois la cima, tout qu'elle est là, c'est qu'à fier ça dit. Tout qu'elle est fier ça dit. Nous avons une routine de quand même. Papa, il y a une notion d'intérêt quoi. En fait, on a il y a une notion d'intérêt quand bon, papa, c'est là. Na moni loko mo mukia wa na moni sikoyo na zo ide ngata mtu abuli c'est que to mekana puto kesala ngokuna so la so kesala ngokuna o moni ndanga tenko papa wana oyo nani papa nani fondation Billy Malouwa papa Billy Malouwa na mao e comme c'est beta du muto kina na papa Motinga to mekango ngatu bon basi na ngesi Namoni Billy Maou esengo Namoni Billy Malou esengo Papa Billy Malou esengo Fondation Mobimba esengo Papa oyoki Fondation Billy Malouwa wana papa na ngai eloko ngai même aveugle na zo mona te mais so na landi na FM TV. En tout cas, Azo Salon Tobinaka lito contre la pauvreté et d'autres antivaleurs. Donc, il est en train de résorber vraiment la mendicité, le chômage. Azo lutter contre comment dire, le français comme un kilo. Azo lutter contre antivaleurs locales, la mendicité wana. Avec la calabaza, on va na basa banzete na boulevard wana za rasouté. Les comme un avec la rosa peu na. Na bureau papa fondation Malo, même la ONG Anga wana. Et tout le papa Rémi. Et bien, on a un avec la somme ordinateur. C'est normal. Et ça, c'est beaucoup normal. Festival de où est-ce que vous avez dit moi, on a bon, ok, bah découvrir TV Zangonga. Vraiment, bah banson, bozali kolanda biso partout et sika bozwami. Bozoyoka handicapé mawana mawa yango tozoko lancer pe appel moko na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso surtout na ville ya Kinshasa toza na ndeko moko ya aveugle auti kobunga aveugle abunga kate kasi aveugle wana azomona na te asali 2 jours asali déjà 2 jours alataki tricot Lacoste ya nzela ekota mwa ba rouge na pantalon ya noir soki bomoni ye aza na maladi na minute oyo aza na perte ya mémoire kasi pasi eza po ata famille baza kokipe kutu pete koluka ndeko wana toyebi ke ata bakidnapper bazokokidnape rein ya aveugle ezalaka pe aveugle so bozwi rein aveugle brosala yango eloko moko te oya komona ndeko wana esika azwami aya kotikela biso ye na veni Mundia numéro 3 na Mumbele na commune ya Limete to oyi koya kotika ye na Anga
Sigaveni Kianza 114 et kozala malamu mingi toza na posa vraiment ya ndeko wana soki bomoni ye na nzela aza aveugle aza ndokite aza soki nani te po Kinshasa bakalfiaka ndenge oyo esengeli bakalfie na banzi papa fils tokomi na suka soki mwa mbote mwa nini ya suka dans 30 secondes ou 1 minute eza malamu mingi. Bon, merci Papa Foujo. Mot de la fin na biso zaka mbote na bakongomani nyonso o batola na biso. Mbote na FM TV, mbote na Fondation Malo, mbote na papa na ngai Rémi, mbote na Cordon Jean-Marie, mbote na bendikape nyonso ya Congo. Ndeko Jean-Paul. Voilà, napesi mbote d'abord l'équipe mobimba ya Fondation FM TV, président Billy Maloua. Napesi mbote pe na mwana nga moko bébé na lingara mingi lifanto na nga epalingi ni Gracidi. Wana za bébé na nga motema. Napesi mbote na bande connexion sur Arbre des Promesses, autre na concert et ko salima le 13 août. Mbote vraiment bande connexion ba lingara biso ba ndika pe na ba lingara biso te. Napesi ba mbote na kombo na Yesu. Papa Mathirin. Oui. Mbote na bino tu bozana ndako boza kolanda biso bambota tro mbote yosa ya famille misama mobimba bambota to esika bozali mbote te batu ba soutenir biso bambote ka esika bozali na Fondation Maloua mobimba musana na bino yango ba na bino bango yo toke tol basuni tebi ke ni mise ese komi bosunga biso neto ke liboso bambota tro makongomani nyaso bazolanda biso merci mingi. Merci papa. Ndeko na ngai Rémi tokomi presque na suka. Ya solo ndeko Fujo tokomi na suka. Ndenge bandeko batu koyema na nzembo ke bato mokili bali kopona te. Kasi tokoyebisa bino ke handicapé ndenge na lobaka na bino mikolo nyonso aza mutu lokola bato nyonso. Baza na batala bouti kolanda batala. Alors boyeba kopona. Merci na bandeko nyonso oyo ba landaki biso na nzela ya émission oyo topesi mbote na famille Kilesi Mobimba Roger Kilesi ya Jacques topesi bino nyonso mbote na Miki Mikael Bengo mbote na Fila Mumbenga mama na Valencia topesi mbote na bandeko nyonso ya Mbanzalemba livulu intendance topesi bino nyonso mbote pe ndenge tolobaki na ebandela tozo souhaiter ba condoléances na famille ya Jerry Makitu Kilala oyo toti kobungisa mikolo miye tozo souhaiter ba condoléances na famille Mobimba pe topesi mbote na mwana musana biso Jean-Marie Mboma na président na biso Billy Maloua na FM Mobimba to pesi bino mbote pe na bayebanso basali ete émission oyo eleka bolanda biso esika bozwami to pesi bino nyonso mbote na yo kutimie mambweni na Kasangulu bandeko ya Kasangulu Mobimba chef ya péage to pesi yo bambote mingi papitamba bambote mingi na Natan esika bozwami na Kasangulu bandeko nyonso ya Brazzaville topesi bino bambote mingi Belange Fanny pe libota Mobimba Basara topesi bino bambote mingi mbote na yo Pasteur Jires Bibo esika yozwami bambote na bido vraiment na libota Bialu Mobimba Claude Mbenza babon retour na Lufu bandeko nyonso ya Lufu bamama Lu topesi bino bambote mingi tobosanite famille Miyalu Mobimba elongo na Bibishi Ezenge mwasi azanga mbanda Jemima topesi bino bambote mingi famille Mobimba famille Mosela famille Ezenge Mobimba topesi mbote tobosanite FM Mobimba Mama Fifi Mobimba ya Mboto Mama Ritz kitoko ya Pose
bana nyonso ya anga bandikape nyonso elongo na mwana musana biso Jean-Marie Mboma Manu bambote mingi pe bana nyonso ya Asako topesi bino bambote ebele soki bolandaki biso ezala misapi ya caméra na biso Rabi ne change pas ye vraiment so bozwa kozwa image ya kitoko ezaye Torres bambote mingi pe kuna na bilili mokonzi na biso Dete Gelor Muya elongo na Benjamin mwana suka ba image kitoko son kitoko vraiment tokutani na bino na mbala ya sima Nzambe apambola bino wane zaki ya bino Rémi Kilesi pe Fujo Celestin vraiment mokolo malamu. Mama Dorcas, likambo ya kokamwa Mama Dorcas, tala veke oyo atambolaka na mutu melelo atamboli ye moko likambo ya kokamwa Mama Dorcas. Bandeko na ngai avec atambolaka na mutu lelo atamboli ye moko avec na mutu avec yango aza nani ebongo mutu aza nani tout est possible yango yeye tout est possible.